Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Gestion ya ville province ya Kinshasa et komi kopesa pasi na peuple mawa pe soni pona bakonzi. Pona nini assemblée provinciale ya Kinshasa kimia ezate muke balongoli Godin Poi oyaza mokambi na bango muke bazongisi yango etushaki vice premier ministre de l'intérieur Peter Kazadika Konde apesaki bango suspension été plénière mon côté ekosalama jusqu'à un nouvel ordre. Pe na simana yango abengisaki bango na réunion moko oyo abengaki bureau ya assemblée provinciale ezalawana ye gouverneur de la ville de Kinshasa monsieur Jantini Ngobilambaka pe na vice na ye monsieur Jekoko Mulumba. Malheureusement, M. Jekoko Mulumba a se présenté quitté na réunion wana. Loko la compromis na kati ya réunion e mbima kite e bayoka na kipenza malamu te ba pusi réunion wana ekozala jeudi kaka ya semaine oyo tozali. Assistance humanitaire, éducation pour tous, lutte contre l'injustice et la discrimination, égalité de chance. On a montonné soyez, pourquoi Kakabango, pourquoi vamos sous-souter? Fondation Jimmy Mukendi ezosalisa Osunga bana bazangi makoya kokenda klenasio Osunga bana Trois temps forts et caractérisaki événement monene oyo et salemi na commune ya Ngaliema et pa ya apôtre Caleb Diatanda. Vernissage ya livre na ye sur l'interprétation ya ba évangile ya Matthieu na Marc. Ordination ya ba serviteur dédié ya église Ebenezer. Pe présentation ya notable Jimmy Mukendi comme candidat député national na Lukunga numéro 707. Pe candidat député provincial na Ngaliema. Baptême du livre et salemi na révérend Jerry Kabongo. Oyo a révélaki ba particularité herméneutique. Pe interprétation ya ba texte originel ya évangile décortiqué par l'apôtre Caleb Diatanda na ouvrage na ye. Appel ya soutien ya ouvrage et salemaki. Pe notable Jimmy Kenzi azali parmi batu oyo batiaki loboko na bango na poche pona kobimisa mbongo ya motu ya pe ko bénéficier na ouvrage oyo pe na dédicace ya auteur. Côté na ye révérend Paul Mukendi ya Canada, yende a développaki thème oyo. Du loin d'huile ma tête. Avant qu'on consacre Caleb Diatanda, pe ko wendre peuple dédié oyo bayaki wana pona kofungola bango saison ya sika ya prospérité. Ordination et salemi ba atandeli ba pasteur ya sika maboko epai ya batata na bango. Nyonso e salemaki na Ngaliema et sika notable Jimmy Mukendi azali candidat député national na Lukunga pe député provincial na Ngaliema. Ba pesaki maloba notable a expliqué boye. Nzambe alingia sisute bana na ye pour na servir na ba sphère nyonso ya ba prise de décision na mboka na biso. Ya wana Pambalebele, tous allez au Tala, tous allons à l'église pour que vous ayez au Kénéné, vous allez au Salé, vous allez au Sépilaté, Pambate, ils sont morts, vous allez couper sa force, na batoya diabou, na basatana. Dans le coquille, ils sont pas dans Nzambe, tous sont maboko, tous sont maboko, peut-être que nous servir Nzambe na ba instance ndenge na ndenge. Na bozota on a vu le milité, comme on a dit Jimmy Mukendi, ni ba elinga awa. Nazali candidat député national pour la circonscription de Lukunga, et candidat député provincial na circonscription ya Ngaliema oyo esika tozali. Ya mwana na kumisi Nzambe tozala bino mokolo lelo, nazali moko ya bino, nazali vraiment très proche de bino. Merci pasteur Caleb pour l'occasion de pesinga osolana bandeko na kanisa ke ozala bala sukate ba occasion ozala ekele o tukutana. Nyonso elekaki na ambiance qui toko spirituellement
Saison ya sika ya bénédiction efungwami po na Ngaliema avec impact na idéologie. EKI Assistance humanitaire, éducation pour tous, lutte contre l'injustice et la discrimination, égalité de chance, pour un moto soy. Pourquoi Kakabango, pourquoi vamos sous-souter? Fondation Jimmy Mukendi ezosalisa osunga bana bazangi makokia kokenda création osunga bana Papa mama nelanga oyo ndenge malili ezali makasi lokola ye azalaka na susi ya population Beltesco ayeli bino kwa ker oyo Africa Joyce ezali pon na sante na bino na mabota esika nyonso tu bozali esengeli kosomba kwa ker oyo Africa Joyce et surtout na malili oyo esengeli komelisa bana na biso nyonso tu kwa ker oyo Africa Joyce ezali po epesa mikuwa makasi pe sante ya bana ezala kitoko babela te onelanga malili ebelisaka kaka malili epesaka fièvre kasi ezalaka nde bilesalesa oyo bolesaka bana bino botala kwa ker oyo Africa Joyce Beltesco apesi bino po ye azalaka na susi ya population na ye bazala na sante malamu. Maman, papa responsable, étudiant, yom to mesana komela potopoto na tango elanga, yom to mesana koteka potopoto na bawenze na bakwe na tango elanga, potopoto ya koteka yango yo poto na vitamine ebele, Africa Chose flocon d'avoine. Africa Chose flocon d'avoine ezali céréales. Ndenge maman abenga yango communément quaker, mais yango céréales oyo ezali na bokeseni na ba céréales mususu na ba potopoto mususu. Teka potopoto oyo yo maman responsable, yo moteki yo mosombi yo chayer, en tout cas ozala décider biso Beltesco to ka pa ina bino kotai sabino ke basaka mombongo pona ko gagner pona ko lamba potopoto kitoko esengo sala ka potopoto oyo abengi Africa Chose ya Beltesco ezali original ezali bio na bio. Otuninga okozwa yango wapi papa mama yaya tala kaka na kwena bino okomona bazali koteka kwa ker Africa Joyce oyo esengeli okanga soki osombi yango mpona koyeba yango malamu esengeli otala malamu logo oyo ya Beltesco soki ezali na yango te seke wana ezali Africa Joyce te kwa ker oyo esengeli komela ezali Africa Joyce ya Beltesco yebela deja pona sante malili eleki makasi mwana mama kimambangu sombaka deja pona libota na yo palia kitoko. Assistance humanitaire, éducation pour tous, lutte contre l'injustice et la discrimination, égalité de chance, pour un moto soy. Pourquoi Kakabango, pourquoi vamos sous-souter? Fondation Jimmy Mukendi ezosalisa osunga bana bazangi makokia kokenda création osunga bana Quartier passe à deux pembeni ya aéroport international de Njili. Na lobi bien pembeni ya aéroport international de Njili. Botala lolenge bato bazako bika en plein 21e siècle. Bazomela mai ya mabulu. Pe mai yango. Soki otali yango pardon badi na butu na yebi bambwa bayaka wana bamiselekete banyoka koseravitaye na tongo pe batu baye na tour na bango konika basani kotoka ya komela kosokola bilamba kosokola penzoto lobi nango o mukosa bana klase kutu balobi o ya bango uniforme e guga e bango kino lelo oyo en plein 21e siècle bamelaka kaka mai ya mabulu ba déclaré na micro ya KNB awa tozana kifwa bank papa awa tozana mboka tozana kisasa te po soki tozana kisasa jamais to melaka mai ya mabulu
est-ce que vraiment papa azomona te fois kenda 4 ko ya bamboka atambola 4 ko ya kata gisasa a to koma lokola ba tosana maluku tosana nsele mensele ba koma bien mais biso ba tosana kata ya capital pole to koma komela kama ya mabulu bana bazokende ko tambola ka biso na bangomba eza malamu te to sengi na bino penza bochela biso ba mai to ala posa mai nde makasi mai nde eleki nyonso pona via moto mai nde liboso apa biloko bileye ezala. Ah oui papa pembeni penza bongo sikoyo papa foti wana eza ya bino bato tozo voter nde baza mabe makasi ba sauter biso meto voter bango ba bima soko bima bango bazo raisonner te ba point na bango eutaka wapi eza lokola bana classe ndenge bato batanga na classe ndenge biso pitoza tango tozo tanga bozo tangisa biso vantage na biso eza pa na bino ba directeur biso lokola toza ba belève bongo siko ndenge ni biso mai tozanga mai eza ndenge moko bezo sala biso mabe makasi toza pe do voter ba député belé pe ba bimi bazo sala bakima bayaka na kona kifwa banki te Info bank bon bien mo corriger ata la benge fo bien mo corriger kati botiela biso nde mai sima to kosenga biloko mususima soki mai ekoti ndo kosenga na mai ya mabulu bana ba sokola ba uniforme ezo beba ezo changer couleur o bato amboka ese biso za na mboka penza ya solo pembeni aéroport ese to za na mboka penza biso za bana mboka za na mai te papa ozana mai ya mabe za ya kitoko te tozoluka bachele biso mai pompe ya kitoko bachele biso mai tosepela tokosepela makasi na mokonzi na bantu nyonso basalili kambo tokosepela makasi. Papa biso ya mai eza pasi makasi tozokemba makasi mpona mai tozokemba yo moko tala kuna ndenge ozomona mai tozokemba makasi rechi dezo ezaka awa na bibwa me biso toza na Info bank awa baleki biso bakotia na bibwa pona nini basunga biso awa basunga biso batela biso rechi tozokemba makasi mai oyo yango tonyekela bilamba yango bato mpe bazomela donc tozokemba makasi basunga biso batinda rechi dezo awa eya na mai tosela awa difficulté ya mai eza makasi parce que vraiment kotala boye banda nga na koti na milieu au 3e année yango oyo forage ezalaka moko kaka mais idée kutu keno o atande nga kotambola na ba parcelle keno mona ta keno robinet ezalaki ebusha to nini en tout cas na mpasa de jamais na tikala komona ata robinet moko vraiment problème ya mai toza nde na besoin mai parce que ba robinet o mususu tozokoka na biso komela te tellement biso touta na biso bamatete kuna koya na ba robinet bozomona na kondireke bozomela mai ya mabulu si ya moyen vraiment bakoki kosunga biso batiela biso nini bamai po so oza na mai no na lopango courant ezali nyonso ezali jamais keno komona keno bana babimata na babalabala bakende kotambola pamba bazo se distraire na courant mai ezali air nyonso alingi kosala mosala ni asali na mai basukoka kosunga biso na façon wana ke tokoka kozwa mai na kati ya lopango na biso moko en tout cas ona kokai kosenga nde yango wana nde bakosunga biso epa bakonzi na tokosenga na bakonzi oyo ya Régie des Eaux Kinshasa esuki kaka bisika bapompe bino bosukisi te Kinshasa eza munene tokosenga na bakonzi oyo bazali mieux placé mpona kolandela makambo ya mai boya kolandela likambo ya bana pasa 2 po kosokola to pe komela mai ya mabulu bango balembi yango Kinshasa eleki partout. Oui. Assistance humanitaire, éducation pour tous, lutte contre l'injustice et la discrimination, égalité de chance, on a moto nyonso, pourquoi kaka bango, pourquoi vamos sous-souter. Fondation Jimmy Mukendi ezosalisa kosunga bana bazangi makoki ya kokenda kelase na Info banki bazalaka pe na Kinshasa kasi balembi na bango banda bavivra mulili pardon badi bayebaka te soki bazali na kin
to pe bazali wapi esika nini leta abosana bango akipaka kutu bango te. Ba programme ebele ezali kosalema na Kinshasa awa kasi ba habitat ya Efobank na commune ya Ntsele bazalaka na courant te nde yango babeleli na micro ya KNB. Toza bote bebo disasyo ezate papa. Toza la kata mboka. Bata mboka ba occupé biso te courant comme la mari de nuit. Et yaka na ba jour eli. Et yaka sebe eli. Et quand on va là de base da 3 semaines courant ça la kate. ABC dans le local malonga ABC ABC kufa. Toza na commune ya Nsele. A quartier Talangai. Tokoko lobela ngote pauvrement mawatro. Couré pas na biso na ebité so et comment na mari de nuit ndenge babenga ezo kende donc to sala to ezo kende ba 3 na moi et to rovanda molili 3h du matin couré 5h du matin couré nango donc to lembi penza ba délestage to ebité délestage yango soki ya nini ba lobaki na biso courant oyo SNEL mutazo yango en charge mais tozo comprendre te SNEL yango eloko moko ezo sala ezate donc to comment na biso ka bata ba délestage ABC zaka ndenge moko na SNEL yango kaka parce que ABC alobaki apesa kango na SNEL mais SNEL siko azokoka te azong c'est la biso yango na ABC ole ki atika ngo na maboko na epo ya azokoka na ko alimenter biso te biso ke ndeka pamba tala abonnement yango wana tozo tiaka abonnement ezo ke nango pamba ezo sila mais tozo bénéficier ne lo moko Canal Plus bon biso toza na besoin ba député akoya vraiment akotia la biso courant tout monde que courant na biso comme stable en tout cas yende pena to kuninga to voter papa tozo nyoka makoko komi ko ya 0 so ye 4 komi ko ya te na semaine tozo kemba to ebite mokili mboka ni seza la boye botieli biso ba poto to mona ki ote to komi na ville mais kaka le meme bino moko bobe biso sous ville ngo po to ko voter bango ndenge nini ate député to ko so biloko ne to le mettre ko voter te na ba biloko boye Papa Fabrice Lucinde tala musala oyo bozali na yango pona kopesa énergie électrique epai ya population nyonso tu ya République démocratique du Congo pardon komona kaka na Kinshasa boye batu misusu bazali kozanga courant ezali kopesa pasi soni pe mawa esengeli kolukela bango solution po bazali pe na posa ya mwa distraction ya TV to pe mwa ko charger téléphone na ndenge ya kimia nesika basalela ba panneau nesika basalela ba groupe électrogène esengeli kopesa bango courant ya malonga po bazali pe na posa ya kovivre lokola bakinois nyonso tu awa na ville ya Kinshasa. Assistance humanitaire, éducation pour tous, lutte contre l'injustice et la discrimination, égalité de chance. Pona moto nyonso, pourquoi kakabango, pourquoi vamos sous-souter? Fondation Jimmy Mukendi ezosalisa osunga bana bazangi makokia kokenda création. Machine oyo boza komona eza konika ndika boye eza kobimisa mafuta na yango oyo ekoservir ba mama kotia na basuki kopakola na nzoto eza mundele muto asali yango te eza kaka un jeune congolais na mayele na ye azwizwi ba mabende asali bashimi na ye yango wana a créer yango eza kosala makelele oyo boza koyoka toko eza mundele te muto asali yango eza kaka elenge mobali oyo baza konika na yango ndika pe ndika wana eza kobimisa mafuta wana eko servir na makambo ebele ya batu bayebi pe soki basilisi konika ndika boza komona poussière nango lolenge etikali ba debris nango wana elesaka bangulu jeune oyo aza kosala musala alobi aza kobenga baninga baya bazwa musala kote ya zali bazali kokipe ete balingi kaka simba ye kanga ebenda ye yende kuluna yende maître yende maréchal botala innovation ya un jeune congolais aza kolela lisungi po eloko na ye oyo asali ekende liboso totalela kaka mindele te totia kaka elikia na bato baza kouta libanda te eza xénophobie te eza nde vérité boyoka lolenge ye moko alobi. Bonjour. Bon, tout ça, côté Efobank, tout ça na commune en Nsele. Précisément na rue Efobank. Mais toyoki mwa makelele oyo esala wana boyoki soki boyoki yango toza na usine ya
bandika oyo tozoproduire huile nango wana nde tosala nango basavon cosmétique banini bazofiltre mpe yango ezoede biso mpona kosala bahuile ya bapetit détail bazosala nango biloko ebele bapomade ya suki ya basi biloko ya banini ya baformule ebele basala oui biso mpe bana mboka toza capable ya ça bandika ezoya na commande tozosomba baja na bongo tozo ede bango mpona keno topesa bango ata baconseil moke mpona baya tokunda na bango ntango nini entreprise eza kodevelope mpona keno bazwa mpe bamoyen bazala mpe baresponsable na bino ya bango ole ya koyiba biloko abantu eza malamu te yango nde tozosenga na tous les jeunes mpo bazozanga misala mpo baya kosala na biso mosala mpe tozosenga na babanki ya minene neti banini babanki na biso ya crédit oyo bafinansaka bantu mpo baya koede biso bazwa biso en charge mpona entreprise na biso ekoba koma monene mpona keno toevite chômage na mboka na biso. mayele ya boye esengeli koencadre yango bakonzi ya mboka aza nanu elenge kokanisa te ke azala kaka na mandefu ya pembe aza na mituka nde topesi ye valeur tala batala yango oyo oyo tolobaki te Kinshasa eleki partout oui. Assistance humanitaire, éducation pour tous, lutte contre l'injustice et la discrimination, égalité de chance. Pona moto nyonsoi, pourquoi kaka bango, pourquoi vamos susute? Lama kwale isaka bakasaka teo, Fondation Jimmy Mukendi ezo salisa, osunga bana bazangi makokia kokenda krelasye. Liputa na mutu l'autre fois na salela kibino ndenge nini mama Biliabel akangaka liputa na ye na mutu ndenge nini mama na biso Bobi abandai koyela biso toujours na liputa amatisaki lisulo kumu ya liputa surtout mingi ezalaki na métrage toye komona lisusu mama na biso mama Denise Nyakero molongami ya président de la République Monsieur Chilombo Tshisekedi Fachi Beton ayeli biso lisusu fierité wana lisusu ya kotombola lokumu ya liputa ya mboka na biso Congo. Donc yango wana ngai mamomishika na ye na objectif nanga mama pour donner encore de la valeur à notre tenue traditionnelle liputa. Topesa tenue na biso traditionnelle lokumu. Liputa là tama partout. Tu peux être belle avec la tenue traditionnelle. Okoko bima élégante partout là où tu peux aller. Na tenue na yo traditionnelle. Yango wana mes abonnés, les mamans, les femmes de valeur, les femmes fortes. Voilà votre maman Mishka, la reine de Pagne, elle est là pour vous. Voilà modèle Inaeli Bino Lelo. Tenue traditionnelle. Voilà modèle Inaeli Bino les mamans. Nako baluka. Bon mon modèle à mon dernier sali. Nako tchela bino ba photo na sima. Voilà modèle maman Mishka Eli Bino. Et voilà. Assistance humanitaire, éducation pour tous, lutte contre l'injustice et la discrimination, égalité de chance. Pona moto nyonsoi, pourquoi kaka bango, pourquoi vamos susute? Lama kwale isaka bakasaka teo, Fondation Jimmy Mukendi ezo salisa. Osunga bana bazangi makokia kokenda krelasye. Osunga bana Magazino Magazine Kinshasa na biso Réalité ya bana ki Réalité ya bana kino